Salimo prayana mukiri kananga seko ezalima lola okolomo susu na kutungana na kokele nanga seko na mipesi na yo kolonanga yesu Izaliti nanga ebuje padi nayo Ito banyo so ekotala sebo Yesu mobi kisi nango nami pesi nayo Kolo nanga Yesu Izaliti nanga ebuje padi nayo Ito banyo so ekotala sebo Yesu mobi kisi nanga Tango nako tala yoso ya mokiri Amasumu nyoso bado bako tala Ela kisi solo mole mweleli Ona kende nanga yoda Nami pesi nayo Kolo nanga Yesu Isaliti nanga emuti pari nayo Nito nanga nyoso ekotala seyo Yesu mobi kisi nango nami pesi nayo Kolo nanga Yesu Isaliti nanga emuti pari nayo Nito nanga nyoso ekotala seyo Yesu mobi kisi nanga Akonimesate namokiri Akolanda tate kodo namokiri Nami pesi nayo mokiri Ino oto ya kome Nami pesi nayo Kolo nanga Yesu Isaliti nanga ebuje pari nayo Ito nanga nyoso ekotala seyo Yesu mobi kisi nami pesi nayo Kolo nanga Yesu Isaliti nanga ebuje pari nayo Ito nanga nyoso ekotala seyo Yesu mobi kisi nanga Atamola nisolo na mokiri Nalukaki nyoso na magomba nyoso Najwakia tate oya komika Kobebe nyoso Nami pesi nayo Kolo nanga Yesu Isaliti nanga ebuje pari nayo Ito nanga nyoso ekotala seyo Yesu mobi kisi nanga totelema mpona kotanga liloba nzambe tokanga mokanda ya Ephésiens chapitre 1 verset 1 à 4. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles à Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père
de notre Seigneur Jésus-Christ, Tikata pambola manzambe oyo azali nkolo na nkolo na biso Yesu Kristo. qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions Oyo apamboli biso na mapamboli ya lolenge nyonso. spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Oyo ezali na molimo na nzela epai nini Kristo avandi kuna na likolo. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde Kati na ye Nzambe aponaki biso liboso te mokili ekokisama. pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Tozala basantu mpe bato bazandi ata litondo liboso na ye. Le coup de Tozaya à côté de ma Tosambela. Dieu Tout-Puissant, Créateur de la terre et des cieux, nous sommes tes enfants. Tu nous as réunis en ce lieu pour que nous puissions t'écouter. Nous ne voulons pas écouter un homme, mais nous voulons t'écouter toi, Dieu. Oh, éternel Dieu, ouais, nos oreilles, c'est ton Saint-Esprit. Et que nous puissions t'écouter vraiment. Et que celui qui va se mettre ici puisse parler de ce qui vient de toi. Oh, éternel, Dieu d'amour, commence avec nous et termine avec nous ce matin. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons ainsi demandé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Esi atondi na kolo na biso. Amen. Pesi biso ngolu oyo. Kuka kozala zinga na ye pona koyoka iloba na ye. Amen. C'est une grâce. Amen. Vraiment ezali ngolu. Kozala na présence na Nzambe. Koyoka mongongo na ye ye moko kosolola na bino. Pe na tongo kitoko oyo na pokwa kitoko apesi biso pai nini tozwi exhortation ya malamu ba fortifier biso encore. Eloko makambo nene ezosalama na mokili babengisi le rassemblement. Amen. Bato bazali kososola yango te. Lelo dongai tosolola mpe si au lien où tu en as avec la perfection. Amen. Amen. Kuyokana. Na Nzambe azali bule. Amen. Puis que zali na boyokana na yo zali na boyokana na oyo ezali bule. Amen. Il faut que vous en a contact wana. Amen. 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 Des liens avec la perfection. De quoi tangeli biso ite Kitenya liloba moko kitoko bato na na Ephésiens chapitre 1er tokobanda na verset 3 etapambolama Nzambe azwa lokumu yenda bongi na louange yenda bongi na honneur eza nde oyo aza nango ebele yenda apambola apesaka. Amen. Amen. Biso tokoki kopambola Nzambe te. Biso faut okumisaka ye. C'est vrai. Amen. Amen. Parce que oyo azali na se nde azali béni par les supérieurs. Amen. Donc apambola Nzambe kolona ya kolona biso Yesu Kristo. Punete ye nde apamboli biso. Amen. Amen. Na ndenga mapamboli nyonso kuna na bisika beleki bule wapi na Yesu Kristo. C'est-à-dire soki tokozala bato na esengo parce bato bazali na babilaka o Nzambe apesi bango pe Nzambe na biso azali kokokisa bilaka na ye. Amen. Abeti na ba esiko eleki bule kati na ye aponaki biso liboso te mokili esala. Amen. Amen. C'est-à-dire nyonso tu esalamaki d'abord avant mokili esalama. Nzambe azali deja na mwangu na ye babengi Elohim azali oyo azali kobika na batribi na ye asi apreparaki mwangu na ye nyonso ya lobiko nde tomonaki histoire ya sali ekomama deja depuis kala. Amen. Biso basalaka histoire na biso bakosala histoire ya frère Boalo. Il faut frère Boalo aye akomi koko to akufi ndi baki koloba mena histoire na ye atambolaki boye mena Nzambe eza ndenge wana te. Ye akomaka deja histoire na ye puisque ebandi kokokisama mais avec kokisama apesi yango basakoli alobaka mpe en cachette te apesi yango basakoli batatola
kolobete makambo ezali boye. Et puis tango makambo wana bino boyoki yango pe kokisami bozongiseli lokumu. Amen. Bobite ya zanza. Mais différence ya ina ba bazali na lola, so ba bazwi kaka annonce. Amen. Seulement ba yoki annonce et likambo bozali kokokisama. Ezali koya, ba bandija kokumisa nzambe. Po ba yebi nzambe wana za fidèle. Amen. Oya lobi akokisaka yango toujours. Amen. Abete en lui, quand il a yé, Zambenda a biso avant que mon kilier salam, ya yeba kibiso. Pour nini, pour que nous soyons saints, tous à la baba bazali ba sainte, pour yé moka bazali boule. Amen. Irrépréhensible devant lui. C'est-à-dire devant yé nzamba, mon biso veto zali digne. Obite ba kelubo, c'est-à-dire les chérubins kuna ba ganga kana présence na yika boule. Amen. Amen. Mais yesu kwa lobete ya sali biso ponete toko ko kozaba o bazali boule. Liboso na ye. Devant ba ekela munyoso tuza bato bazwi privilège munene. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Na kati ya bomoi ya bolingo na ye ya sha ponaki biso tozala bana na ye oye adopté oye bokoli kati na Yesu Kristo. Omoni to ya différent na ba ange baza créé de to me biso tozali engendré biso to botami usa nzambe ndezala kiwana asali biso na se mais to l'équipe kela muneni yonso. Pour ça, but ya nzambe ala kwa naza na bana na ye oyo ye moko abimisi. Pas créé. Amen. C'est pourquoi comme même natina na Yesu Christ qui est mon fils, j'étais engendré aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui c'est une période de 2000 ans. Oyo période yango. Aboti Yesu Christ abotama. Nanzela liloba. Et ndenge Yesu Christ po abotama ki biso pe nanzela molimo. Oyete mapambo na biso nanzela ya molimo. Il nous a engendrés par la parole de la vérité. Aboti biso nanzela liloba ona solo ponete tous à la Bible les prémices de sa création. Amen. C'est-à-dire na bekela muneni yoso oyo vraiment ya boule. O bazali merveilleux. Mais que misala nzambe nyoso tous ces œuvres sont merveilleuses. Baction na yenyu soto ezali bo sainte. Mais maintenant ba makamune nyoso ya lokite bazala ya liboso prémices. Ya mo aponi nde mutu. Oh, yemoko aboti mbala mibale. La nouvelle naissance. Tout le monde a dit que mage, moni, ange, bangaki. Yo mutu tango moni ange azobanga, mais ange azako sepela kutu, aza na place na yo. Pour y azaki créé, mais toi tu es engendré. Puis na miso nzambe, c'est-à-dire qu'il a mouno eleki valeur d'abord des animaux. Oya yambi liloba na ye, pas mutu nyos, mais oya yambi parole na ye. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté. C'est-à-dire, aboti biso mena, tokomi na famille na ye, tokomi mena bandeko ya ye Yesu Kristo. On a liboso ya laki Yesu Kristo. Ce qui dit, uzonga wana na Psaume chapitre 22, na verset 23. Oyo babengi mukana na nzembo. Chapitre 22, verset 23. Psaume 22, verset 23. Je publierai ton nom parmi mes frères. Alléluia. Amen. Avant kolo azako leza déjà oyo laki elaka. Abite kombo na yo. Zambi ngai na kotato lango kaka liboso bandeko na yo. Bandeko nende zali biso. Yango Yesu Kristo ngo asekwi. Ayebisi baye bandeko ba mama wana bayaki kotala ye. Abi va dire à mes frères. Alléluia. Kende yebisa bandeko nanga. Amen. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. C'est-à-dire que biso yo tokoki maintenant kotatula kombo na Yesu Christ. Batu bazakati na parole. La parole prophétique. C'est une grâce. Zalingoni. Nzamba trouvé biso digne. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Alléluia. Pe na kokumisa yo na kati na lisanga na basantu. C'est nzamba bengi biso basantu. So bat ba okumisa ye eza ba ange na likolo na basantu. Amen. Bo bazali boule lokola ye.
Alléluia. Bakoma wa mosantu te soko kufi te. Bakoma ka mosantu tangu yo yambili loba mosantu. Zambe katikati na yo. Ukuvana na babi montagne vandaki nango ya Suez laki nango montagne simple. Mais tangu nzamba kiti na montagne wane komi la sainte montagne. Amen. Komi montagne na boule. Yo koma mosantu soki ozwili loba ye uti pa na mosantu. C'est pour nous appeler loba oya mosantu faut un lien, connexion na perfection. Amen. Les liens avec la perfection. Contact na oyo ezali ya boule. Pone te yo ezali boule. Amen. 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 Na Romains chapitre 9. Tozonga na Ephésiens on n'est pas de kwatangela biso. Bible toko sola toujours sur ngolo d'abord nzamba sali biso. Il nous a prédestinés dans son amour. Romains chapitre 9 la verset 25. Roma 9 verset 25. Selon qu'il est dit dans Osée, ndenge ya lobaki ngona mukana na Osée, na kobenga o ezalaki libota na ngai te, o bazalaki ba libota na ngai te, o bazalaki ba bien na ngai, ba bien aimé na ngai te. Amen. Mais na kobenga bango mena ba bien aimé. Et là où l'air disait vous n'êtes pas mon peuple, pepa ini bazala ko lobete ba we bazali bota na biso te. Ils seront appelés fils de Dieu vivant. Amen. Bango bakobengama bana na Nzambe na bomoi. Alléluia. Ils seront appelés fils de Dieu vivant. Tout le monde est Nzambe azaki na libota na ye o ya ponaki. Promesse pesa maki na Abraham pe na komikitana na ye. Ozo ba Égyptien ne so ba obien ba peuple barbare. Ba yibaki Nzambe te. Ba yibaki eloko moko te. Mina ngolu na ye Nzambe pa ndimaki te ba barbare wana pe bazala na kati. Amen. Ya héritage na ye. Pona biso ba pagano alobi te ekomamaki te bino bozali libota na ngai te. Pono ezalaki bana na Israël. C'est-à-dire bautaki na kokitana na Jacob Israël. Tant bazali kuna na mbumbu. Tant Nzambe abimisi bango abengi bango mena l'assemblée de Dieu vivant. Et comme maintenant le peuple de Dieu. Amen. 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 Et biso pe lokola ndenge Nzambe apesi biso liloba na ye. Bible lobi te ba oyo bazalaki bandeko na ngai te, bato na ngai te. Dieu a jeté les regards parmi les nations. Amen. Maintenant abwaki misu na ye na ba nation, na ba mboko biso tozali pour appeler son peuple. Biso oyo tobengamaki bana na Nzambe te, Nzambe ayebaki biso déjà na kati na prédestination na ye. Ndenge totangi tozotanga wana na mukanda ya Ephésiens, tozongi na mukanda ya Ephésiens. Kwa méditation na biso ezali koyezala ndenge koyeba koza na lien na perfection. Oyo ezali perfectionné, ezali boule, oyo ezali ye moko nkolo. Mais yo foza na contact na nkolo wana. Na Ephésiens tozongi wana totangaki na tozaki na Ephésiens chapitre 1er. Na verset tokomi na verset 6. À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé, en son bien-aimé. Wana na kembo na kosanzolaka oyo ngolu na ye ya apesi biso kati na so bien-aimé kati na Yesu Christ. En lui nous avons la rédemption par son sang. Kati na ye na nzela makila na ye biso tozwi siko. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Alléluia. Amen. Ezali ndengolu. Onzamba sali biso pone te tobenga mabana na Nzambe. Amen. C'est une grâce. Et uti kati na Yesu Christ. Dès l'éternité, Nzamba yebaki biso. Et maintenant na tangu na suka toiko monana. Abiti ba oyo ba benga maki bana na Nzambe te lelo to benga mi bana na Nzambe. Mais yo fondi magayango que tu es un fils de Dieu. Amen. Pour élire un Nzambe, pour c'est un Nzambe zalaki. Anaza na bana na ye o ye moko aboti engendré par la parole. Alléluia. Amen. Et après biso lilobo na tangu na suka. Et na tangu na suka to mona yete lilobo pone fungwa mezalaki n'importe qui te. Ba luki humanité no mobimba muta osimba beaucoup azalaki te. Ibe okuta na moko azalaki digne. Mais ye tangu batali et puis Jean le lion de la tribu de Juda. Voilà. Kosi azalaki lion.
En tant que lui, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, Amen. le roi de toutes les nations. Amen. C'était lui. Mais tant que Boaki soit moni maintenant quoi? Un agneau. Amen. Oyo azalaki vraiment mokonzi. Azalaki c'est moi n'empate. Parce qu'il y a plein de rédemption. Tant Nzambe a commis beaucoup naïe. Il faut yo landaka makamune so pas à pas. Kotika la simate. Non. Ko double pété. Amen. 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 Il faut y banzamba comme une sikani. Parce que le yabana na Israël bazaki bakenda kinde trop vite. Pour na bango bayeba kaka ete non. Tant balakisi bango lion a bloqué kaka ke lion ewa. Les lions de la tribu de Juda. Les rois azali. Tant Yesu akoti bayeba ete roi akoti. Bayimbeli Hosanna, qu'il soit béni celui qui vient au nom du Seigneur. Bakanisa ke te bu conseiller. Bakanisa ke te Yesu Kristo maintenant nga yewana servitude na bango esili na nzela ya nzoto. Po bango bazalaki assujetti à ce moment-là par des Romains. Et kakoya azui bukonzi royaume à Israël ezaki établi. Mais babosani même Jean le bagete voilà l'agneau. Alléluia. Amen. Tala mwana na pate. Voilà. Balakisa ki bango. C'est-à-dire pour n'être hier comme bukonzi, azalaki peut faire ça la fonction ya oya mwana na pate asikola nga asala toi kufa. Asopa makila na ye. Pour n'être ngai na yotobima. Amen. Mais bango bazaki na vision wana déjà. Déjà bazaki komona bukonzi na bango ndenge yaki. Au Seigneur azali na tina ya bukonzi aussi côté. C'est vrai soka ko régner ou régner kana Israël te mibebete il est le roi des rois. Amen. Na ba nation nyonso ya zali mukonzi. C'est pourquoi moi ba manka ki vision wana ya koyebete période nini oyo to komi. C'est pourquoi mon sakola yeba koyeba connaître les jours. Amen. Amen. Oh yo zali pe bilei na yango. La nourriture ni neza ko pesa mana tangu wana. Voilà. Ko doublete ko tika la pesi mate. Misusu batika li encore sima. Tukumona yango donc makamwa Nzambe kendaka progressivement. Lebe fungwa moke, lebe fungwami. O kondimo biso tozana yango sikoyo. Ba révélation biso tozui. Même ba Wesley ba yebaki yango te. Amen. Amen. C'est-à-dire ba réformateur bazwaki tawana ya kusamba fungule ba mabomba ni oyo biso toyebi te lelo. Ephésiens chapitre 3, na verset 3 à 8. Ephésiens chapitre 3. La Bible dit c'est par les révélations que j'ai eu la connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En lisant, vous pouvez représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Wow. Alléluia. Amen. Ah, Paul a répété. Et ça, dans il y a révélation. Pas y a autant à makambo, tout le temps on a classe T. T, obimi, docteur en théologie, docteur en T, par révélation. Avec ce qu'on a vu makambo dans il y a révélation, vous voyez, ma connaissance au biso to zana yango. Eza, oyo kutu mutamukili zana yango te. Amen. Qui lelo so bengai bazo ba professeur ba kozango kati na biso. Amen. 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 Habite, vous pouvez vous représenter no mayelo nzamba pesi biso. Les gars comme dans verset 4. En lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Amen. Koye ba Yesu Christ, c'est un mystère. Et puis les qui nyos dans lesquels Bible dit trésor nyos surtout un monde déjà caché là-dedans. Amen. 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 Et il continue, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations. C'est-à-dire, boye bioyu. Ba prophète mingi banga ki ba loba ki ba tato la kiam. Et banga ba sagesse wana eza wapi. Alléluia. Amen. Ce que tali Ézéchiel, quand il ba ndoto na ye, amona ki pe les quatre êtres vivants. Abwana zaki na captivité, amona ki bango na bandoto. Ce que tanga apatia Ephésiens Ézéchiel chapitre 1er tina 5 comme on a monaki bandoto wana. Mais bandoto moko wana monaki pe Jean monaki am na ila Patmos. Oui. Amen. Amen mama ki pe na lola. Mais oyo makambo yo ti wana zalika ya kobombana basikoyo basakoli bazali koluka bayeba makambo ezali nini otoza komona. Amen. Mais ndimola na ngwe opesa mabiso na tangu na suka. Amen. Japa me mama ki na molimo
kuna bamemaki na ile Patmos epani azaki na bukangami Nzamba amemiye amoni pe kuna ba vision amomona les 4 êtres vivants oyo Ezekiel amonaki. Amen. Alléluia. Amen. Toko tanga ngo pa bomoneke oyo toza koloba na bino ezali makambo ezalaki déjà na kala bayebaki. Ezekiel na chapitre 1er. Mais indifférence est-ce que bazososola ndimbola na yango na patia verset 2. Beto banaka na verset 1er. La 30e année, wana na ba ano eleki 30. 5e jour du 4e mois. Comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, wana yalaki mukangami. Alléluia. Amen. En captivité. Les cieux s'ouvrir. Amobete mapate fungwami. Et j'ai des visions divines. Alléluia. Amen. Mutwana zalaki na kokangama. Premièrement. Deuxièmement. Bible bete amoni lo le fungwami pe amoni des visions divines. C'est pas bien des visions divines, des visions divines. C'est pas vision pambala pambala te. Oye uti na lola. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du mois de Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, les sacrificateurs dans les pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Le boko na nzambe yaki pa inaye, na kati na ye, pe ya moni bandoto wana, ba vision, différentes entre ndoto na vision. Amen. Amen. Vision za lokolo zotala na TV. J'ai regardé, voici le vent de septentrion, un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatant au reste de laquelle brillait comme des lérins polis sortant du milieu du feu. Au verset 5. Au centre encore apparaissaient 4 animaux. Alléluia. Amen. Voilà les 4 êtres vivants. Dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Moko azalaki lolenge na bazalaki lokola bato. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun d'eux avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. C'est-à-dire moko azalaki ndenge tomoni soto koti na apocalypse komona pete parmi les 4 êtres vivants moko azalaki nelongi ya mutu moko azalaki nelongi ya ngombe. Il étincelait comme des lérins polis. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leur côté, et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Amen. Amen. Quand leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, ils ne se tournaient point en marchant, chacun marchait droit devant lui. Quand la figure de leur face, ils avaient tous une face humaine. Amen. Tous 4. Une face de lion à droite, Moga Zaine longi ya kosi, tous 4 une face de bœuf, Moga longi ya ngombe, et tous 4 une face d'aigle. Moga pe Zaine longi ya aigle. Alléluia. Il y a mon vision. Maintenant on a dans l'Ancien Testament. Maintenant ce qui est dans Apocalypse chapitre 4. Boko monete Jean kuna na ila Patmos maintenant on attend on a suka ba yeko fungolela biso makambo oyo. Soko tangi à partir du verset 1er, tina verset 10. On a sauté pour na to kende mbangu to tangi na verset 7. La Bible dit le premier être vivant était semblable à un lion. Alléluia. Abina moni oyo parmi les 4 êtres vivants, oh mon quoi semblable à un lion. Yango pe kuna Ézéchiel a monaki. Mais ça ko sosolate. Amen. Le second être vivant est semblable à un veau. Oh mususu lokola ngombe. Le troisième être vivant semblable à un homme. Mususu lokola mutu. Et le 4e vivant est semblable à un aigle qui vole. Ope ya 4e mois zaki lokola aigle. Alléluia. C'est-à-dire oyo Ézéchiel a monnaie dans l'Ancien Testament. Habite ndazaki na captivité. J'ai vu des visions. Mais ndimbola na yango. Et yo pesa mela biso na tangu na suka. Amen. Tuibi ba 4 êtres vivants ko bavandi zinga na trône na kolo. Yazalaki ko kanisa. Mais makambo écoute foli na ezani nyo nzamba zo laksa. Mais yazaki prophète na tangwa. Amen. Bible betu bukoyoka par révélation, connaissance c'est plutôt tout nango. Tout côté na enseignement to kotangela plutôt enseigner comme si rien que les 4 êtres vivants. Pas musagola te ya kiao. Atea ki pelite asi les 24 vieillards. Alléluia. Tout wana biso toyebiam. Yango pour la na Éphésiens chapitre 3. Soki bukoti kati na révélation bukoyibete mayele nini obiso tozali na yango kati na Yesu Kristo. Amen.
Alléluia. Amen. Kati na révélation. Amen. Dans Proverbe chapitre 4, dans verset 18. Il veut le mettre lumière pole na nzambe et yaka malembe malembe. Amen. Proverbe chapitre 4, dans verset 18. La Bible dit, les sentiers des justes est comme la lumière resplendissante. Babete nzela ya bayenge beni, ezali lokola pole, po ezali komata malembe malembe. Dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Amen. C'est-à-dire, pole na wekindaka malembe malembe. Yo tolobete bato bazalaki na âge oyo, babengi ba réformateur par exemple. Ba Luther, ba Zwingli, bango nyonso wana, haleluya. Bazwaki mwa pole muke. Mais biso maintenant tokomi na âge oyo, le temps de la fin. Amen. On connaît pas que livre et bombanaki wana maintenant faut ezala ouvert. Amen. Dieu a envoyé un prophète pour nous révéler maintenant des choses cachées. C'est-à-dire, toyebi ebele. Amen. Quand il y a révélation. C'est pourquoi ceux qui battent de quoi quand il y a besoin de bagana nous vanda. Amen. Amen. Alléluia. Yoko yoka ka ndambo okeyo, mais oyebi te nini eza na sima. Oye bomba mina eze ebele, il faut yo yoka. Ti biso to telema lelo to banda koloba boy, to yoki mingi. Tozo continuer ko yoka. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La lumière va progresser, croissant. Et maintenant, tu atteindre maintenant âge oyo, tout ça sous le réformateur. Tout le monde a eu le jugement de Christ et cause là. Pour nous juger, mais Dieu doit corriger les enseignements. Amen. Et ça, monsieur Bakotaki, Nathan na bango, ayebi Yesu Christo, amoni pole, asuika kakena, mon juste vivra par la foi. Et c'est lui. Na baptême catholique ne na koti ka andengwa. Atei pe kaka o ya monaki. Mais si manaye la foi et mataki. Ajouter avec foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la tanine pyramide wane mataka kaka. Amen. Amen. Tina tango tozali kozela la pierre de fête. Amen. 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 Yo yena kwendima biso toyebi yango. Mais on peut mso yaki na vertu nguya. Biso toleki ti ba étape wana nyonso. Amen. Puis tu atteindre maintenant maintenant l'âge d'aigle. Bampongo. Amen. 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 Nous connaissons. Bien voilà le bien c'est ceux qui beaucoup koyeba makambo minene oyo. Ngai nazali koyebisa bino. Pour que connaissance ntozana okatikati na ile banza. Maintenant liloba oyo. Eza liloba uti na nzambe. Amen. Nzambe nasalaki buku na ya pesi yango basakoli bakoka kotatola yango. Et Bible avait dit le bawana et que zonge pas na yete ce que sali musalati. Amen. C'est ça maintenant le problème. C'est-à-dire quand il a maloba auto zali na yango auto yebi Dia a donné des promesses. Alléluia. Au moins était eloko ne loko ezana tango na yango. Amen. Ba juif bazalaki trop pressé. Pona bango ba moko taka na bukonzi comme Yesu Christ abota maki bakanisa yeta za juif lokola bango azwa bukonzi ba benga na ba romain bango ba banda ko régner. Oh, ce n'était pas ça. Mais tant que Jean allait, à l'objet, voilà l'agneau. Ou quand voilà le lion, habite tala moana n'empate. Oyo azali kolongola masumu na bato. Donc il fallait d'abord l'ilobé kokisama à cause de ton alliance scellée par les sangs, je vais retirer tes captifs de cette fosse sans eau. Bakanga mio bazaki bakanga. Il fallait mon quoi ya azwa place na biso. Biso zaki abandonné. Il fallait d'abord kokisama. Ko régner to ko régner. Amen. Voilà. Même si kon nzamba lobete vous avez tout. Amen. Bozana nyonso mais ko zala pressé te. Omoni moi épreuve muke bo bandi ko lela lela. Ndenge Jérémie zai ko lela. Alele mukolo na suka le babenga ngoni ne lipa na maya lobo. Amen. Abandi ko loba. Azambo ya lesinga ba kayu. Azako nyoko langai. Il y avait une bénédiction derrière. Amen. Nous avons un Dieu qui bénit toujours. Amen. Tout le monde a dit, il est El Shaddai. Azan Zambo, Yazana Mabel, la Melisaka. Amen. Comme maman Melisaka Bal. Avait dit, je suis El Shaddai. Yawanda Elisaki, Abraham. Marche devant ma face, sois intègre. Tout le monde a dit, pour atteindre la perfection, il faut que vous soyez fidèle, il faut que vous soyez obéissant. Okay. Alléluia. Amen. Et puis vous soyez patient. Amen. Et vous mettez la perfection. Mais les autres zoé kola nini lien nini koyoka na nini ko ozali na yango la connexion avoir la connexion avec la perfection. Amen. Alléluia. Amen.
Et Nzambe na pesi liloba na ye na Isaïe 55 na verset 11 abete liloba na ngai ekozonga pamba te soki esali musala te. Isaïe 55 na verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Alléluia. Amen. Amen. Abete za ndenge moko lilobo ebimina munoko nanga sa bouche. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. La bouche, munoko nanza. Amen. 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 Même na si onzamba zana ba porte-parole na ye. Porte-parole na ye yende zali munoko. Amen. De to mona gate ministre tel. Oh ministre ya information yende zali porte-parole. Alléluia. Amen. Ya gouvernement. Amen. C'est-à-dire munoko ya gouvernement. Pona yo yeba makambo nini gouvernement alobi il faut landa mutuana. Alléluia. Amen. Olanda porte-parole na ye. Yango monete la veuve de Serepta. Ou bengi la veuve de Serepta. Tango akutanaki na Eli. Amonete makambo Eli ayebisaki ekokisami. Alléluia. Alobi te je reconnais maintenant que tu es l'homme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Na tatoli maintenant te yo zali mutu na nzambe. Et puis maloba na nzambo eza na munoko na yo ezali vérité. Amen. Et puis il faut koyeba pono yeba iloba na nzambe, il faut yeba nani yango nzambe atindi. Qui est le mandataire de ce temps-là? Soko yebi mandataire wana oyebi pe ozwi chance ya koyoka o nzambe alobi. Dès tout le monde a na mboka na biso, tout le monde azani président. Na ndenge na ye. Amen. Amen. Tu okeboye babi okuna nga président tel. Abani ba groupe na bango politique. Tie komi na ba opposant pe ba na président na bango. Alléluia. Mais oyo azali mandaté azaka moko. Amen. 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 Yenda kokende de ville en ville, de pays en pays, tuka komi il engage. Amen. O elobi biso nyonso. Amen. 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 C'est-à-dire Nzambe azana ba mandataire na ye. Pona kozwa iloba na Nzambe, fukuta na muto Nzamba tini. Amen. C'est pourquoi faut koyeba période nini tozali nango, muto nini Nzamba zali ko solola, likomi yo nini zali ko kokisama na tangu wana. Amen. Amen. Pour babete biso tozali bana na lumière. Amen. Na Amos chapitre 8 na verset 11. Oyo ezali likomi. Oyo ezali kokokisama maintenant. Amen. 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 Oyo Nzamba tindeli biso na tango. Kola le Bible na verset 11. Voici les jours viennent. Tala mikolo ezali koya, dit le Seigneur l'Éternel. Wane lobi Yahweh Nzambe na bino. Où j'enverrai la famine dans les pays. Alléluia. Amen. Oyo nakotinda nzala na mboka. Non pas la disserte du pain et la soif de l'eau, et kozala nzala ya mapate pe ya maïté, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Amen. 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 Nzala ya koyoka liloba na Nzambe ya Nzambe. Bato bazomoni ete bato baza na soif. Soko ineti na mboka na biso kondima te mosusu baoloba nana ata baeglise ezalaka boye te. Les gens ont soif. Amen. Alléluia. Ya koyoka la pire parole. Ezalaka te baeglise ebele te bazoluka liloba na Nzambe. Mpe tokomi na ntango na Nzambe oyo ntango alobi ete j'enverrai la famine dans le pays. Toza na ntango nzala eza na mboka. Tomonaka yango te soki Nzambe atindeli yo liloba yo zwi ntango liloba wana ekomeli yo. Yo yebi likambo ekokokisama na ntango wana yo banda ja kokumisa Nzambe. Amen. Ça c'est seulement l'annonce. Nzambe akomaki yango banda kala. Depuis Amos azali oyo azalaki prophète ancien testament atatoli makambo biso tozali komona yango sikoyo. Lokola Ezekiel amonaki makambo wana oyo Jean amonaki na ntango wana. Nzambe afungoleli yango Jean. Tokomi na ntango na nzala. Eboyi na biso mena awa toyebi liloba na ntango. Nzambe afungoli biso eto voilà ntango na nzala pesi biso mena liloba mpona tokoka koafermi nzala oyo ezali oyo esali nini tozongiselaki matondi. Amen. Le sujet de louange. Seulement na ntango oyo tozali nango na ntango ya nzala. Amen. Po liloba oyo ezongaka vide te epa na ye te ezongaka accompagné Amen. na balouange ya basantu. Ezali accompagné
na mabondeli na biso. Soko juu na Apocalypse chapitre 5 na verset 8. Apocalypse chapitre 5 na verset 8. La Bible dit, quand il prit les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Alléluia. Amen. Poso so ilobo malam. Tout le monde était bas. Oh, bengi les 4 êtres vivants. Oh, Ézéchiel a monaki. Amen. La Bible dit, quand il lui prit les livres, wana agneau, c'est-à-dire mwana pata zebu. Oyo, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, babande jako komisai. Bafuka melie. Devant le Seigneur. Babikutu otalipe bazukutu ba harpe. Oyo kutu bazalaki les 24 vieillards bazaina ba couronne. Mais devant oyo azadine ba longoli ba couronne na bango. Pour l'accepter, yenda zana droit d'être couronné. Amen. Et la Bible continue, il dit une harpe et des coupes d'or. Basimbi ba coupe ezali ya wolo rempli de parfums. Et toni na ba malasi ya kitoko mingi qui sont les prières des saints. Alléluia. O ezali mabondeli ya ba sang. Tangu yo zili lo banasuka. Alléluia. Zamba fungoleli lo boyezo ko kisama na tangu na otozana tangu na nzala sikoyo. Yo fozongisela nzambe matoni. Amen. Quand il dit merci Seigneur pour m'avoir ouvert la parole qui se accomplit maintenant, Bible mete kaka malobano wana ezongi na lola. Amen. Parce que le lobane kokisami maintenant ezali ko zonge pa ina nzambe. Mais wapi balobete ba o bazali les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, ils se prosternent. Mais ba pesi coupe wana ezali maintenant ezali na solo malamu. Mabondeli malamu ezali o yazali ko reconnaître. Likomio ekokisami na tango. Amen. Directement, libonde loeza au matana pas na nzambe. Quand tu es dans les critères qui s'accomplissent maintenant, tes prières vont directement au ciel. Amen. Devant le trône, dans une coupe. Et puis ils ont fait sans âme maintenant solo kitoko. Amen. C'est-à-dire le bon na zokum na tindaki na mukili batu ba moni yango. Oyo basakoli basakolaki batu ba yoki yango. Ce que mon oreille avait entendu, mon œil l'a vu. Amen. Ojo balobaki. Maintenant biso to moni liloba koko kisam. Kaka na annonce et à l'accomplissement, il faut que pe sanzambe wanete azali nzambe munene abongi na ba louange. Amen. Ba louange ne balobete ba louange na biso na mabondeli na biso yango deza ko kine na présence na nzambe. Yo kanza nzambe yo kakote mais non soko zali kati na parole azo yoka yo. Amen. Azo yeba makambo na yo nyonso à la lettre. Ko kanza te pour être kangami na liloba oyo ibo. Il y a une bénédiction derrière. Amen. Ésaïe chapitre 45, le verset 18. Puna ye moko mena mitato li a démontré ngai nazali nzambe oyo monene. Ésaïe 45. Surtout bani na verset 18. Ainsi parle l'Éternel, le Créateur, le seul Dieu. Alléluia. Abiti ngai nazali yango nde zali koloba. Lilobo to ali koyoka. Eloba mina nani le Créateur. C'est-à-dire oya keli lola pa keli se. Tant Moïse Esaïe amonaki était trône na eza na lola, marche pied na eza na se. Amen. C'est un Dieu qui remplit tout l'univers, mais qui se cache, il se révèle dans la simplicité. Ayobota malola mutu. Na fonction na ye na mwana nzambe. Et pour ça la biso bana basi na mibali, bana basi na bana mibali na nzambe. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur, le des cieux, le seul Dieu. C'est-à-dire liboso na nzambe mususu azate. Amen. Yango moni premier commandement na bisaka bino nzamba bisaki bana Israël. Abete oh Israël, écoute. L'Éternel votre Dieu est l'unique. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Nzambe bazaka mibalete misatute nzamba za moko. Qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermi, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte. Abete oh ya sali mokili oyo na ibandeli kuna livre à Genèse balobete la terre était vide, un toyi-boyi. Amen. Il n'y avait rien. Mais alobete oh ya sali mokili oyo bomona boye. Bobanda ko tambula, bobanda ko mona ba avion, bomona ko mona boye. Abete eloko ezalaki awa te. C'était vide. Qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermi, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte. Ezeki na one eloko mokote. Yinda sali o nyonso to mona.
ezala basoso bato ezala baage tout ezali ye abite j'ai droit kuta zana eza kuta eloko ya kobondelo te ifo bokumisa ye abongi na masanzoli nzambe ndenge wana. Et il continue dit, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Nazali Nzambe. En dehors nanga Nzambe mususu azati. Amen. Et puis il dit, je n'ai point parlé en cachette. Amen. Nalobi na kobomba na te. Maluba Nzambe zali abomba ka yango te. Asali livre na ya pesi basakoli batatola yango. Et comme il peut biso. Amen. Amen. Webi mko mususu ba yekoli basali miracle. Batelemisi koka. Na kombo ya Jésus de Nazareth. O bazaki zinga bakonzi babino topekisa bango baloba na kombo wana te. Totiki bino me bomeka suko te na kombo wana te. Mais malgré ndenge bapekisa bango, ti lelo kombo wana eza. Amen. Amen. Ya bina lobaka na cachette te. Puissance nanga peza ya kobomba na te. Amen. Amen. Na sali livre na ngai ya rédemption na pesi yango basakoli batatola. Soki pe obomoni ekokisami bozongiselanga matondi nanga. Bwebete nazali Nzambe. Amen. Oyo alobaka nde ekokisami. Amen. Eza otasalaka histoire soki peut-être mokili yango ekufi abandi kokoma te abi mokili wana yaki nango désert. Mosakoli abi ete mokili ezalaki désert. Mais na se na yango basemence ezalaki. Amen. Amen. Il fallait que mutu aloba. Amen. Yango ntango mutu wana semence wana bima il faut d'abord lumière ezala. Et c'est pourquoi il fallait Nzambalo. Et Dieu dit, la lumière soit, et la lumière fit. Tant la lumière est monani, mais là, bambou m'appelle bandiko bibo. Amen. Amen. Et il continue. Au verset 19, je n'ai point parlé en cachette, dans un lieu ténébreux de la terre, je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement, moi l'Éternel. J'ai dit ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Amen. Quand on a de tous à la fidèle, yemokaza fidèle, avec ton gars na yebisibino ezalaka sembo. Ezalaka mutu ya boyeboyete. Au verset 29. Assemblez-vous et venez approcher ensemble. Alléluia. Bozala na lisanga. Moni temps to benga temps ya rassemblement. Beaucoup kako yoka ndimbola nini zambaza ko pesa na liloba na ye. Amen. 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 Ceux qui ont 8 ans, vous allez connecter. Non, tout le temps, au moment où vous avez maintenant, tout ça connecté. Et ça n'a pas parti de téléphone, nabino, nabanda, qu'on a partout. Ceux qui se connectent, vous avez Amen. Et ceux qui ont 8 ans, nous, on vient aussi interpréter pour vous. Vous savez, nous résumer des résumés. Ma camboise est belle. Tout le monde a zolo bati lobi okuna na épaule albana albana bon mutu alali akweya akweya kufi mais ndoko ya Nzamba zalaki wana abondeli mutu wana telemi parce qu'il y a beaucoup à parler. Amen. Amen. Nzambe problème na ye asolo na bana na ye. C'est pourquoi il y a temps il y a rassemblement. Abet approchez-vous de moi au moment où nous parlons. Notre Dieu aibi que Nzala ezali. Amen. Amen. Nzala ezali na monte bazoyoka ndenge akoluka bazokoka te me ba oyo ya ye alobaki ete na yebaki bango basi bazala ensemble. Même na Israël aki ndenge wana po babima lobi ete bozala ensemble so nda kuna bino eza munene bovanda bolia so omoni ke mwa ngombe wana boko ntaba wana boko akosilisa yango te pardon meme wana boluka baninga baya balia na bino elongo pone te tikala te tu veux tikali botumba même po balokota te o ndambo baya kolo non mangez tout nami quoi tout brûler. Amen. 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 Zamba lingi liloba na ezala seulement pona bayenge benina ye. Amen. Donc comme temps maintenant, na temps on ensemble là, Zamba lobete bozala ensemble et je vais vous parler. Amen. Maintenant Dieu nous parle dans les rassemblements. Ezala mercredi. Amen. À partir de 18h, 18h40, 20h, tout ça la présence dans Zamba, zo solo na biso. Samedi, ndenge moko dimanche, na avant midi Dieu nous parle. Amen. Te biso to ine siko pona ko solo la mke to bondela yi. Amen. Kokana makambo ya lo bena biso, biso to bondela yi ko solo na kokana bilaka ya pesi biso. Mais déjà suite aux yeux laka, to yebete déjà au ciel il y a la joie. Tant que zolo baka merci, pono moni lilobo na tango na suke kokisa mi tango na nzala tozo vivre.
duko yoko moni bisa Seigneur merci pa no moni singa tangwa okomi singa na tangwa na yoki liloba na tangwa na moni oyo yo o placer na tangwa na pona pesa nga liloba na tango kaka merci ozo pesa Bible bete kuna les 24 vieillards amen les 4 êtres vivants les 24 vieillards baza ko fuka ma représenter ça même na mabondeli ya basantu alléluia yonde meno ko musantu yango Yesu alobaki va dire à mes frères au bazana c'est je monte vers mon père et votre père maintenant tangu yo yebili lo bana tangu na suko lo bitata yepa kangi kuna na se moi na likolo mwana na ngai. Je vais te répondre. Mais tu dois être dans la parole. Oyebete to komi na tango yo yanzala. Amen. Amen. Mais tango yanzala pe makambo yake belé. Oui. Bangala balobi nzalebuka mibeko. Soka yoki nzala keba na soso na yo. So kangi yango bizoka clairement bango basala kana bango boye te abina zalaki na nzala. Na yibite mena kui. Amen. Mita ba condamné ba bien yibi eloko ya mutu. Ba bite nzala ebuka mibeko. Amen. Yango moni te première chose ya la kitango Yesu aka. Si les jeunes na ya 40 jours et 40 nuits diable abimeli ba bite wana Yesu azala ko yoka nzala. Ayeli na moment mutazo yoka nzala azana ba faiblesse belé. Tuko tala biso ya ina kawa na face na biso pa to vandi. Mwaka wana bache bana na ba benga ba umoja ba yebele. Melelo etondi. Ba fille nyoso mike a cause ya nzala umoja soka akangi mutu na zimwa dimi akakotine liba. Kina ba parents ba moyo baninga ba kokota mabala kuna soka sili yozo zelania. Ba dotinda bana baka. Pona nini nzala? C'était un temps de famine. Bala moko diable aye. Et to komi na tango yo pe donc imaginez tango nzala diable azali ko s'approcher na liloba na Nzambe. Kwa bite wana nde bilei na Nzambe. Amen. Na mukanda ya 2 Rois chapitre 4. À partir ya verset 2 Rois chapitre 4 à partir ya verset 38. Ba wala sabiso tango nzala komaki na kuna na kati ya Israël. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 38. Élisée revient à Gilgal. Wana mutala yi mutu na Nzambe na tango wana kombo nezalaki Élisée. Élisée ya wuti na Gilgal. La Bible dit il y avait une famine dans le pays. Alléluia. Nzala ezalaki na mboka. Comme le fils des prophètes était assis devant lui, il dit à son serviteur, mets les grands pots et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. Pourquoi nzala ezali bosala nene rassemblement to kwa kolia la sala manzunga munene sala po biso tutolia. Amen. Amen. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir les herbes. Moko na bango abimi kuna na zamba pona kwene kobuka matiti. Il trouva de la vigne sauvage. Toujours la vigne sauvage. Amen. 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 Ayebaki ba vigne wana te. Mais diable a inspiré ye. Biloko yowana ebomaka. Il continue et il cueillit des colonquettes sauvages. Plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans les pots où étaient les potages quand on ne les connaissait pas. Pourquoi ce biloko ya bien? Matiti yo bat bakwa ikolia. Oui. Soit to koto jo atama tembele to matiti yo mususu bat balia kana bango boyena. Etonda ki kuna. Yake kozwa ka matiti yo zai comme poison. Pone zaki na tangu na nzala. La Bible dit on servait à manger à ces hommes. Mais dès qu'ils lui mangeaient du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans les pots, homme de Dieu. Amen. Et ils ne purent manger. Tant que balia bomoka be bomeka kosimba te liwa ezaliwa. Amen. Amen. Ozomone liwa ezali kokota. Mutu azalaki mwana na Israël. Pe mwana na prophète. Ayebaki liloba na Nzambe. Amen. Mais akeko buka biloko babina epona baninga nyoso balia tango ye kuna komi diable a inspiré. Dongi kuto bomano bango.
azwi ba conquête sauvage akoti ici tambango balie. Hey, première des choses pour la lobby kwezanine. Elle dit prenez de la farine. Alléluia. Amen. Tout banana dans verset 40 parce que c'est très important. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du poison, du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans les pots, homme de Dieu. Alléluia. Amen. Okopika wapi d'abord faut luka mutu na nzambe. Amen. Amen. Liwa esekoti. Mais muta meme liwa azaka ka mutu ayebi liloba. Alléluia. Wibi bato yo nyonso mukili bakoki kosala na bango ndenge balingi. Nzambe akipaka na bango te. Oza na groupe tel, nazali na église songolo. Mais bato baza na kati ya message de temps révélé. Amen. Soko memi e conquête sauvage. Eza ndio za komema liwa na kati na libota. Amen. Amen. Pour tribune totangi wa mtobete, nous avons reçu la parole de la révélation. Lilobo na mutuya. Eza yi batanya on a classé l'intelligence mais bana na prophète. Baye. Na mateya mabe. Dit tout le monde était bakimisu baki pour ça la relation contre nature. Aku fabriquer les bâtiments. Molimo santo na ndenge na ye. Aku zo mwa kisa edingwe. Suka ya betio mutu. Ukwei azolo banini wani zaliba nena kacha message. Bata mukili basala na bango etali bango. Dit tout le monde a été mango mamsu ekomi na ngo parti politique awo. Voilà. Mukozi na nga telemi albinga moko na komi lelo ngai na komi autorité morale. Bino tunde bozali a bokomi parti politique. Batu babeti mabo. Et salami. Mais na kacha message te. Amen. Ndiko nanga frère Benjamin tindelinga ba image moko na kacha message. Ndiko mo pa comme si église n'est parti politique. Dis jamais vu. Abi pona biso campagne bandi. Oh. Ake ko adopter biloko na mukili. Amen. Mais kacha mutu na yebi liloba na nzambe. Biso sala la politique te. La politique est du diable. Amen. Amen. Nous allons régner avec Christ. C'est-à-dire makambo yo uzomona même ba fausse doctrine bat ba memi okabana na nzambe. Pourquoi ça te batumsus? Ka ba prédicateur to bandaki na bango to zalaki na bango lelo na moko azwi kana ye. Okuna comme si prena nzambe okuna bandi ko sala boy moko na moko aza kwa. Et pour la kozwa solution, Luka l'homme de Dieu. Amen. Bato babete liwe se koti na message. Toujours bate vrai azawapi, toujours bate faux azawapi. Mais oya yebi le batanga goûter, ça c'est la mort. Voilà. Tout ça na tango na zala, zamba pesi biso bilei wana ba tiango susuma na kufa. Dieu a envoyé un prophète avec la pure parole. Amen. Amen. Mais toujours les enfants du prophète. Bazali ba misusu te bato ba yebi liloba. Bango nde moko na moko azeteni na ye. Et comme wenge na bango. De wenge panzana. Babonde libozonga ensemble abi non ngai koto na sali ligablo nanga. Nazo déjà boy na créer pe oyanga. À côté c'est qui est comme parti politique. Na message. Abi biso to comme parti politique mais to ko appuyer candidat boy. Na kati ya message. Nous n'avons pas de choix. Amen. On zamba ko tia to lobi amen. 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 Bino bon azafo te mais Dieu l'a mis là-bas comme il l'a placé. Nous sommes là, on les reconnaît. Alléluia. Mais on ne peut pas être un parti politique dans les messages du temps de la fin. Parce que vous avez dit conquête sauvage. Par contre ici. En dehors il y a baptisé batumsu na kombo na Branham, na kusala boy na boy makambo belé. Tous des prophètes, des fils de prophètes, banana basakoli. Et pour nous guérison, d'abord, Luka Moutounanzam. Amen. Comme la veuve de Serpta, tu dois connaître Nani Zambazo Salani Natangwana, qui a les mandats divins. Amen. Tanga Koutani na Eli Albite, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. D'abord, ce qu'on reconnaît que Moutounanzam, ou maintenant qu'on reconnaît dans sa bouche, c'est la parole de Dieu. Amen. Pour nous, nous secrété. Même si nous prêchons ici, on met ça à l'internet. Pour nous, à la secrété. Amen. Nous devons obéir pas aux hommes mais à Dieu. Nous allons apporter la parole. Il y a des réponses, apporter la Alléluia.
Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Amen. Abinga imoko, j'ai parlé devant tout le monde. Reconnaître Lukamba Mutunaza. Première des choses. Pour le lobby, quoi ne pour ebebika. Dans le Lévitique chapitre 5, dans verset 11. Il fallait une offrande. Ce que vous avez la parole. Alléluia. L'offrande de farine. Lévitique chapitre 5, dans verset 11. Ah, si vous avez dans Lévitique chapitre 5, c'est le sacrifice d'expiation. Sacrifice d'expiation, bandit dans Lévitique chapitre 3, et d'expiation, et bien, pardon, dans Lévitique chapitre 4, et qui était dans 5. Maintenant, dans verset 11, la Bible dit, s'il n'a pas de quoi se prosterner, s'il n'a pas de quoi se procurer deux tourtelles, puis il allait mettre tapona yo, ce que baby na, puis il allait zalate, bilé no et baby, amen. Amen. Faut bien un sacrifice de nourriture, voilà qu'on le bayango. Mais ça, tu vois, mais ma tourtelle, c'est-à-dire moi, tourtelle les a moins de quai, ou deux jeunes pigeons, tout bas pigeons, il apportera une offrande pour son péché. Voilà comme ma, une offrande pour son péché, 1/10 des fois de l'air, fleur de farine, de fleur de farine, comme offrande d'expiation. Pardon, s'il n'a pas de quoi se procurer deux tourtelles, c'est-à-dire ce que vous avez ma coquité, il y a cause moi bandeke mi balewan, tous deux pigeons, ou y a maintenant, ou moi offrande na yo, il y a farine, amen. Amen. De tout ça la lipa na biso ya Sainte-Seine, avec la farine pétrie à l'huile d'olive concassée, amen. Amen. Babito ou même farine. Oko changwan. Yango monite maintenant Élisée, pas toi là qui wana na 2 Rois chapitre 4. Première des choses dans le but est amener de la farine. Alléluia. Amenez vite de la farine. Dieu lui a révélé, il faut l'offrande de farine. Amen. Mettez ça dans les pots. Et tant que vous avez la peau, vous retrouvez tes goluana nyo, makambona nyo c'est facile. C'est-à-dire on doit vous ramener à la parole. Amen. 2 Rois chapitre 4. Tuzongi wana, il peut être tozalaki. Dans verset 41. Élisée dit, prenez de la farine. Parce qu'on est allé offrande dans l'Ancien Testament. Nous sommes allés dans ma coquille, il faut y avoir de la farine. Biso farine, ça vous symbolise, biso l'ilobanaza. Amen. Il en jetant dans les pots et dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Il n'y avait plus rien de mauvais dans les pots. Alléluia. Il a conçu à ma baise à la guité. Il y a un monité pierre. Ma péché, boutou, mon béton, y soyez. Alors, il y a un bango, boboagan, on y a ma côte. Binkolo boutou, mon béton, boboagan, il y a un sens nyos. Mais sinon, à ta parole. Amen. Na lilobano maintenant, tu évites de boire. Tant que bois qui va bête, moi, je vais tirer en autre chose à la guité. Rempli de poissons. Parce que dans la bouche de Dieu, dans la bouche de l'homme de Dieu, il y a la parole de Dieu. Amen. Abibouzo farine. Prenez seulement la parole maintenant. Bouzong il a la parole pure. Pour que mon angolo kokota. Dans le ya Jean chapitre 1er dans verset 16. Donc gaboza la bâtissez les Écritures. Amen. 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 Voilà, frère, tant qu'on dans l'Ancien Testament, c'est vrai, c'est toute la Bible qui doit être proclamée. Pas seulement l'évangile selon Luc, l'évangile selon... Non, nous parcourons toute la Bible. Amen. Dans Yohane chapitre 1er, dans verset 16. Parce que quand on a sur la route de Maús, il a dit, il a pris Moïse, il a pris les psaumes. Dans toutes les Écritures, il leur a parlé. À présenter qu'il nous va dans Jean chapitre 1er, dans verset 16. La Bible dit, et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Katikati na Yesu Christo, biso tozui nyonso to ezali ngolu likolo na ngolu. Amen. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est-à-dire, yende Yesu Christo yaki kofungola l'année de grâce. Moni tenazela l'année de grâce, yemoka bandaki yango bagete cette écriture aujourd'hui, c'est accompli. Amen. Amen. Atindi ba apôtre abibo kende bote ya sangomala. Asiki wana te bengi Paul alobete na pesi yo Paul na ngai kende na mukili ya bapagane. Bo bazaki ba batu na ngai te babenga mabatu na nzambe. Paul aye ba réformateur ba ye tito komi na tango tozana yango. Batu wana nyonso ba écriture nyonso totanga.
ezala Malachie 4, 5 à 6, ezala Matthieu 24, 45 à 47, c'est dans la grâce. Amen. Bango nyonso ezali moto afungolaki yango bete eza en Jésus-Christ nde tomoni sikoyo toye totrouve grâce wana ngolu likolo na ngolu biso tozwango kaka katikati na Yesu Christ mpona tokoka kozongela liloba pure. Amen. Amen. Il faut tozongela moto nzambe atindi alakisa biso le pur Jésus-Christ parce que ce n'est qu'en Jésus-Christ qu'il y a la grâce. Amen. Amen. Tozongela d'abord yeba moto na nzambe pe liloba na nzambe na tango wana parce que toza na tango na nzambe. Mais ba oyo ba memi sango wana nyonso mabe nzambe pa pesi bango place na bango na Bible bina kotika bango te. Amen. Amen. Yo sali yango ndeko tomona ki ete ba oyo nyonso tu nete roi asa ayeba ke loko ni aza kosala libota tango lobi ete biso toboyi ndelobi na landi na information kuna pe ba risi batomboki ye puti na za omona ka ye na ye bo balobi non toboyi batourne bitumba bashare banda okota ekembo ekoma tina vi babi biso sikoyo tomoni te mpona nini tozokende obunda kuna tozomona mpona nini tozobunda te biso sikoyo toye sikoyo na vi toluka yo ekwemba négociation. Alléluia. Bakomi ya itina 500 km 5 bakomi ti 200 babi te soki bofungoli moto topanzani basima wana banguna bakokota bakomi wana sikoyo tokomi na suka mpona nini ozomimona nde yo bato tu bapesi yo conseil tika lokwa ti bato bakotourne bayebisaki kaka te tôt ou tard ekozala ta moko akotelema ekozala contre me bakotelemela ça serait une rébellion ekokoma coup d'état ata oyo erate pesi soki erate oyo akozwa bato wana akosala bango mabe me bakoya turo bakondima négociation te po bitu tokufi ebele bazoyebisa bino eloko te biso tozokende kuna tozosila po bato wana mpe baza nimporte ki te na nsima na bango bato babombani baza kotindika bango epi moto abombani nsima no aleki na mayele omoni babie tomoni soso avandi na mwa nzongo moke moyebi nini ebombi na kati na ye te tozokende kosila moto oyo aza koloba na biso boye ye na famille bavandi me biso tozosila lobi kaka di jamais vu négociation butu mobimba botikelo so bomeki topanzani donc fin na biso yango wana toyokanaka d'abord biso na biso toyokana. Amen. Amen. Kolo oyo Bible bete apesi biso liloba kati na Yesu Christ na tango na nzala il a ouvert maintenant une table en face de nos ennemis pour la biso to lia babit ba table nyonso tozomona c'est rempli de vomissements. Amen. Isaïe chapitre 28 na verset 8. Isaïe 28 au verset 8. Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures. Il n'y a plus de place à qui veut qu'on enseigne la sagesse. Amen. Là, c'est ça les sous-soutés. Batu batondi na mayele. Balobi to yebi mingi. Oyi no lakisa mutu boya zomona wa bime ngane déjà na yebi. Ayekola ngona classe. Biba ordure, ba vomissement. Mais pour nous, nous connaissons Nzembo, Psaume chapitre 23 na verset 5. Psaume 23 na verset 5. La Bible dit qu'il a ouvert une table en face de nos ennemis. Amen. 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 Na tango na nzala nzamba bete bozwa farine. C'est une table qui est dressée. Dans Ézéchiel chapitre 13, na verset 17. Ézéchiel. Et on a eu autant na ba primitive. Ézéchiel. Le chapitre 13, verset 17. Nous allons prophétiser maintenant contre les faux prophètes. Bana na Israël, ba memi message oyo ya mabe. Zambe pa kotika bango te. Ézéchiel chapitre 13, verset 17. Et toi, fils de l'homme, yo mwana na moto, porte tes regards sur les filles de ton peuple. Boaka misu na yo likolo na bana basi oyo ya mabota na ngai, qui prophétisent selon leur propre cœur. Alléluia. Baza bana na Israël. Mais c'est pas baba fille, mingi la femme écoute le nom ya église, qui prophétisent selon leur propre cœur. Zamba tindi bangoti. Et prophétise contre elle. Yo siko telemela bango, lobela bango.
qui dira ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Amen. Oyo yango elobi Yahweh Nzambe. Malheur à ceux qui fabriquent de coussinets pour toutes les ailettes et qui font de voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple? Alléluia. Bukanisi bino boko surprendre toko kwesa milimo ya mabota na ngai. Et conservez vos propres âmes. De mabota milimo na bino moko ebika. Tokitana verset 20. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'en vais à vos coussinets, par lesquels vous surprenez les âmes afin qu'elles s'envolent, et je les arracherai de vos bras, et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre. Amen. Afin qu'elles s'envolent. J'arracherai aussi vos voiles. Donc, à Zoko, telemela bete bateau, nyonso yokuna, yango moni frère Branham amona ki d'abord nzete mibale. Arbre mo bakomi Jésus seul, mosu bakomi Trinité. Mais na kati ya nzete wana bambume ezalaki ebele. Nzamba yebise ningisaka nzete. Amen. Ningisa makasi bambume kokweya. Moi j'ai besoin de fruits. Bambuma wana bazali bana na ngai. Amen. Abete vis-à-vis na bateau nyonso nakotika bango pete. Ba piège de ba tie pona ba misu baza conscient yemoka yebi kazana ye déjà mutu na libebi tozoka mwati omoni pe boyo ki ko baptiser tout un pasteur mobimba azoyebi so zando a confesser ça arrive mais ayebeli oni aza kosala mais ba foule baza kolanda ye mais nzamba lobete na yebi baza ko confesser pas selon mon cœur bukanisi bokozembisa bato ya ye le peuple de Dieu. Les messages. Puis vous allez pour maintenant, toujours le bateau, basé na kati ya message de l'air. Oui, donc vraiment, perdre rythme. Abi, je m'en vais à ces gens. Bino ba vous allez conduire bango. Na message na bino piège au botier pour na bateau na bakwe. Arracher batouana na maboko nanga. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu a promis une restauration ezali koya. Habite je les rassemblerai encore. Ndika salaki na mukanda so tulangi na Jérémie 29 à partir ya 13. Jérémie 29. Ayebisi bana na Israël partout bozali na kozongi sabine. Jérémie 29 au verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Bino boko lukanga pe boko monanga soki boko lukanga na mitema na bino mobimba. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. Alléluia. Amen. Kula lobeta tabo panzani ndenge nini. Ngai moko nzambe na kozongisa bino lisusu bomoko. Amen. Amen. Avant le retour de Christ, tous les enfants de Dieu seront ensemble. Amen. Olingo lingate nzamba kokotisa yango. Ndenge babaki te tosala swanzungu munene bato nyonso balia yotie poisono na kati babete boluka mutu na za. A rassembler tout le monde, a pesa liloba. Mais ba oyanga nyonso bakoya. Abite ukangi bango ndenge nini aucun élu ne se perdra. Amen. C'est ça la parole. Amoko zolo nzamba yebaki yote mais so nzamba yebaki yo. Bino tu na ville wana bokozala ensemble. Soko yo tie nia wa kolanda batu te akoluka pe ba nia baza. To utaro komona bango na mamandi kokutana. Otie mbwa wa to utawa koluka mbwa epa yazali okomona bakutani bambwa na bambwa. Amen. Amen. Chaque semence doit produire selon son espèce. Alors, ensemble. Et la table que j'ai dressée, de tout votre cœur, aux alliés Nzambe, à kozongi sa yo, okomonete to uta muto ya zolanda ngayo na zolanda oyo pamba.
moni libota mobimba ebisi asa biso tozongeli nzambe wana. Amen. Et tant que bazongelaki nzambe Bible bete la paix est revenue dans ces gens-là. Amen. Amen. Donc natanga même Yesu Christ abotama ke zalaki ndengwana. Bible bete tribu na tribu zaki ko kende ko se faire enregistrer. Amen. 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 Soki yo yebi lo bana nzambe nzambe ndako mema yo wana. De gré ou de force. Dans Acte chapitre 4. Dans verset 20. Misala. Ouais ba pekisi bantoma balobi bete bote ate na kombo wana. Kwa basalaki makambo minene na kombo na Jésus-Christ de Nazareth. Dans verset Acte chapitre 4. À partir du verset 10. Sachez-les tous, et que tout le peuple d'Israël les sache, c'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Amen. Amen. Tabasalaki miracle, babete mutuwana, oya bikaki azalaki, pa bapote bazalaki. Alléluia. Amen. Dans verset 14. Mais comme il voyait l'après d'eux, l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Moi, il va quoi répliquer contre disciples zalakiti, apôtres zalakiti. Bible bite parce que mutu oyo bango batelmi se kikoka wana. Azalaki na bango elongo. Amen. Amen. Tout le monde nous témoignait. Mutu azalaki azalaki kotambola te. Et tant que mutu atembolaki, place na ezalaki so hier te. Ba grand sacrifice ba bien yo yaka côté na bisabité papa bat batel misinga bango. Voilà. Amen. Amen. Et ils étaient ensemble. Ouais. Moyo longola mutu wana ezalaki te. La présence na Nzambe. Et ba oyo nyonso tout bakokuta eloba na Nzambe, ils doivent être ensemble. Amen. 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 Ce qui peut y avoir, les critiques devaient s'accomplir pour Judas. Judas a vendu au moins 3 ans et demi na présence ensemble. Mais comme il fallait les combien kokisama, moi na libebi, il fallait abima. Amen. Babete les jours où bayaki kokanga Jésus-Christ. Judas n'était pas avec Jésus-Christ. Amen. Il était avec ces gens-là. C'était ça sa place là-bas. Yenda zagina bango albete bozo lukaye na komema bine pa ya zali. Mais azali kat na Yesu Kristo te. Amen. Toki kotanga ngo na mukanda même ya Jean 18 4 à 5. Moko na moko akozwa esika na ye, akozonga na ndako na ye. Amen. Jean 18 à partir du verset 4. Jésus, sachant que tout ce qui devait être arrivé s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Amen. Ouais, bah toi, bah yé, je sais pas qui était er naïe et coquille. Bakambones ba komaki po naïe fallait coquille sama. Atuni bango bozali ko luka nani? Pas bango ba yebakete. Il lui répondit, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas qui les livrait était avec eux. Alléluia. Amen. Voilà la place de Judas à la fin. Il était avec ces gens. Amen. Mais toute sa vie, azalaki wana bakomona yeka na liloba na Nzambe, mais azalaki oyo elakelami mabe. Opi musu azalaki toute sa vie koka. Mais tant atelemi babi papa, yaka église ango ya munene. Biso tozalaka bi papa non. Bato batelemisa inga bango. Amen. Atelemi à côté. Moi bosimba ba porte te babi bandi ko banga parce que muto e bango batelemisaki azalaki wana. Amen. 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 C'est-à-dire il y aura un temps kola lobeto olingo lingate. Les enfants de Dieu vont sortir. Amen. O pe ya diable bako kende kune pa ba place na bango ezali. Dans chaque ville, il n'y aura qu'une seule assemblée. Amen. Toujours c'est pour monnaie les loyaux, les lobbies. Il y aura tout le monde, les gens viendront, ils vont aussi nous aider à parler. Oui. Amen. Amen. Tant que ça bino moko ka bozala parce qu'il faut d'abord mutavanda yo katanga ko yo ka teleminda bandikolo. La ville est dans les noirs. Amen.
Mais tu il faut te parler parce que les gens doivent connaître la lumière. Amen. Te proclamer Jésus-Christ. Amen. Abete, je vais rassembler. Na kolongola batwana nyonso tout. Na ba prophète ya lukuta wana. Et les ramener ensemble. Table kozala moko. Et ils seront tous enseignés de Dieu. Amen. 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 Je parlais sur la connexion avec le parfait. Amen. Les liens avec la perfection. Deni yoko ikozala kokuta na vraiment na oyo na boule. Na Colossiens chapitre 3 na verset 14. Dans le Bible mingi batabi en tout cas le baka trop. Non, c'est la parole. Quand nous... Amen. C'est la parole. Amen. Amen. Nous devons parler de notre Dieu. Dans Colossiens chapitre 3, verset 14. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité. Maintenant, qui est le lien de la perfection. Alléluia. O ezali boyo kani na oyo ezali boule. Koyo kani na nzambe. Ezakaka bolingo. Et tokozwa bolingo wana ndengo wana te. Alléluia. Dieu doit déverser cet amour à nous. Amen. Amen. Il y aura une pluie. La pluie de l'arrière-saison. Amen. Et quoi? Amen. Tant basalaka bilanga mbula liboso ekoyaka. Ezate mbula mibale koya mbala moko. Mbula ngo mibale za couleur nini? O moko jaune, o moko orange. Te. Non. Mbula liboso soke koyi ba yebi yaki. Tant pe langue va koma toyoka mbula muswa makasi pe kokwea. Tango langue kosila mbula musupe yake bwana kolakisa bino ke na ye. Ya suka. Il n'y a que des pluies, na évangile plein na suka. Il ne veut pas dire des pluies tomberont ensemble. Non. Bat bakata ka bilanga ba yebi yango. Amen. Amen. Biso tutambole pa ba bilanga ezali tozali na bazamba to yebi. Qu'est-ce que mbula ya liboso pe qu'est-ce que mbula ya mibale. La nature nous a enseigné. Amen. Mais bazana kati ya ville bazo yebate. Amen. Otozo la les deux pluies ensemble. Yo zelaka kaka. Moko ya noir, moko ya pembe ko ya yozbe yango mibale. Non. Il n'y a qu'une seule pluie. Amen. La première et la dernière. Il faut la muto kata kabila. Amen. C'est ça la connexion. Au moins était temps où Pierre abandaki kotato la kuna balobete bosali yango na puissance nangu ya nini. Il y avait la puissance puis il y avait le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Puissance on a fait zonga na lingomba. Kombo na Yesu Christ de Nazareth et tombwama. Amen. Mais babite beaucoup atteindre non seulement par les liens de la charité. Amen. Amen. Molimo ikokita. Pe yango de kopesa biso bomoyo bolingo tozana yango ezali te na kabela mutu fufu na kabete l'amour parfait. Amen. Oyo kokota na lola Zambe ndefa ya na okati na biso. Et c'est Christ lui-même. Amen. Christ en vous l'espérance de la gloire. Amen. 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 C'est ça ilikia na biso. Mais toi batango ni tozali kobika, tozana tango nzala. Na tango nzala il faut beaucoup de prudence. Parce que ennemi aye a tchepe conquête sauvage pour na ko tuer ko boma ba. Pour ceux qui sont dans mukanda ya Ephésiens chapitre 3. Verset 1 à 16. Je ne me laisse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. Alléluia. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Tous à la bokebi. Yaba oyo nyonso ya lukuta. Yo na bisi binoke kokende ko lukate biloko ya libanda oya na wana kati. Mon frère Benjamin atangaki yawa yenda tindela ki image wana. Bato ote ya mena la politique. Na katikati na lingomba. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Amen. C'est ça le message. Et je vous accueillerai. Na bozala nzambe na bino. Amen. Amen. Et biso tokozala peuple na ye. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans le Saint nom de Jésus. Amen.